Papa Wemba, c'était pas au Binobo Kanisawana. J'avais pas 16 ans. Ok. Erngana Kutanani Nazaki na 20 ans. Ok. D'accord? Mhm. Aujourd'hui, j'ai 31 ans d'âge. Mhm. Ce qui fait 11 ans plus tard. D'accord. Donc, Congolais, Congolaises, j'espère que ndenge toza awa, partout bozolanda biso na même na bata gouvernement oyo bozaka na ba faux compte bovandi na ba bureau mais boche live boyoka. Peut-être makamususo Julia Lobate parce que monde mobimba bo menança est trop. Boyoki bien. Papa Wemba asalaka VT. Azwaka mwana mote boya mukie asali V. Non. Mukolo nzoto. Mutu amema zemi. Non officiel. Aoloba nini na ye. Aoloba non. Tozana ba question parce que bo finga ke trop. Alors bo tika ifona poser ba question bozo ba réponse ya ma finga oyo nde bokenda kotanda e partout boyo kango et puis makambo wane sila. Et puis aoloba oya yela loba. Ponga na yebi oya yela loba. Donc naba mikolo obo vanda na kuzu komona ndenge Julius akanzoto mikie Papa Wemba Sony azwi mwana muke azwi mwana 16 ans asala eve mboka lo ezate batiki ye po ebanaki na ba président mukolo nzoto alobi na biso que azala na 20 ans. Donc ozala adulte et bandi à partir à 18 ans. Donc ezala na consentement yebisa biso Julia. Ti Papa Wemba azo draguer yo. Ezala na consentement na yo moko to a forçaka yo. Non, non. Ezalaki na consentement na nga moko. Merci beaucoup. Ok, donc, bino obozo kenda komatisaka ye na ba panel. Pona koloba soyi bakangaka ye na makasi. Basalaka ye ve, mukolo nzoto alobi na bino ti alinga Papa Wemba. Azalaka na conscience. Amilangwelaka te, amelaka eloko azolo te, ayebaki eloko azosala. Ayebaki eloko ni azosala lokola mwana mwasi akutana na mutu moko aza célèbre alingi andimi na conscience na ye. Betela biso ezala ndenge nini yokutana na papa. Première fois yo mona papa. Ezala ndenge nini ezala wapi. Betela biso tolanda. Première fois nanga. En fait, pour être vrai, là déjà de ma nature, bato baibinga, baibi ke naza hypocrite te. Ezalaka na camarade moko. Camarade wana nde ayebanaka na sœur oyo komo bando kobenga ye Mariam Coach. Bato bayebi papa me baproche papa me bayebi ye. Jour moko tovandaka tovanda na camarade na nga na sœur na yango aye. Era ye ayebisi nga alobi Vas-y, betela biso toyoka. Parce que bakusu bazochona ba panel pe. Bayebi penza histoire ote. Kotala ona zembi ndenge ozaki mukie. Bato baopesoka à 16 ans, bato comprendre te. Et bato bataxa Papa Wemba de tout na yo moko pe. Soko expliquer biso te. To tika koyeba vérité te parce que mwana aza déjà na carte et puis yo ozana ba droit non au fozwa. Donc faut expliquer biso to comprendre. Non, déjà nazonga mukie place ya makambo âge wana. Faut savoir que moi je suis mu Congo. Biso ba Congo tokolaka na kati. Eza pas so mona mu Congo boye. Bayebisi yo ke o yana âge peut muso ondima te. Ondima. Ah bon, non, biso tokola na kati. Oui, libanda boye topesaka âge nakoloba nde apparence moko ya mukie mais so bayebisi yo âge ne ondimi te. Bobiga fort. Merci. Ok. Allez. Mutu achanga na relation na Papa Wemba c'est Mariam Coach. Donc pardon, côté à nos sauté mon ke bovanda ki ensemble na Mariam Coach, yé Mariam Coach aza connaissance ya Papa Wemba. Bino bovanda na mo ekala bozo solo là, c'était comme ça? Non, tovanda ki na ndaku et pas copine na nga wana. Est-ce que il faut na loba nyonso ou na ko kata oui maman, faut au solo là. Zela kanga ba commentaire nyonso to bon. Lokwa bino non, ba commentaire est dérangé ngate. Non, zela tika la kanga. Tika ba souci ba ka passe. Bo kangela ba modérateur, bo kangela ba commentaire tout. Bo tika mwana bato azala l'aise asolo la makambo o bino boyebi te. Po bino nyonso boza bo finga ke.
bino nyonso boza bofinga malgré abota déjà mwana na ye bofinga parce que botika koyeba vérité moko te sérieux bakutana wapi azwa ye wapi boyebi te alors lelo alinga fongola motema na ye expliquer ayebisa bino na ndenge ase retrouva te boza wana asana lisumu ta bambe libanga bamodérateur bolimwisilanga bacommentaire tout basouffrir motema na bango Non, soi botika na bino. longolelanga ngo Bango bango na obanga bango. Non, ça va. Bakoma na bango na qualifier ba Darcia commentaire. olimwisilanga Darcia pardon vas-y Mariam ayebisinga non Julia atalinga babi abi nanga Julia owa bagua papa wemba ngai si na ndini namonaki onka lokwa blague ayebisinga je te dit ngabi na boyi après on a yebisi matondo c'est mieux na loba c'est pas que na dévoiler tout ouais trier hein oh moni le quoi eza question ande bokutana ki trier oh moni okoloba hein zala à l'aise oui ezaka po to comprendre yango parce que yo oza 34e mama ya mwana papa wemba donc yo oza moto asukisi 33e na mona tiaki vidéo moko ya débat n'est pas ya mama Marie José akufa déjà ochudi na mona ki bana na moni Ramsey na moko baza kuto okokana na ba couleur na donc 33 na 34e na mituna bango na ngana kantia kutu bango be ba bana no or 33e aza mwana mama mususu ya yo paza mwana mama mususu mais ba kokani makasi trier na oyo yo moni okoloba koza à l'aise loba mais to tuni so eka bokutana ki ndenge nini c'est pas so pour mono okoma mbama après to kutani après bandu expliquer zala à l'aise zaka tolito comprendre yo parce que à chaque fois matana ba live ezaka problème batutu balakisa ko musapi batutu bakondana ko et puis ebele bazwa ko so ndenge nini donc eza TV5 oza à l'aise ya koloba ko expliquer biso po monde entier et comprendre yo. après bon voilà naibana na papa wemba Nanzela mutu nanzela sert na ye donc c'est ça voilà ouais après RSA donc côté ana beta kake nanzela sert na ye après akutani sibino alibanda sko wana sauter nyonso wana vas-y après atoyebani ayoyebisanga ke non il fallait que la première fois nanga nakutana na ye ezalaki na restaurant ya Marie-Laure Mwaka o wapi Marie-Laure Mwaka c'est ça oh ya chroniqueuse oh azala na Canada je sais pas si on s'est trompé na kombo mais zaka ba kombo ba Marie wana ok na Congo na restaurant na ye d'accord ya tomonani tosololi vas-y après nga nakei nanga ye mpe akei na ye eloko ya liboso atunanga tu fais quoi dans la vie nga nayebisi ye non nasala nanga eloko te navandaka na ndako abinanga otanga te nayebisi ye non abinanga fozonga classe oh oui ok abinanga fozonga classe nga abi oui il faut zonga classe il faut continuer classe nayebisi ye ok nga mpe nakei na ngai epakei eleki après nakomoyaka na barépétition so naye na répétition après nga mpe nakei epakei ka bon après ti nde mpe relation eyaki okoma ndenge ekomi ti tokomi lelo wana na moma wana yo bandaki kovanda wapi na Kinshasa nazalaki epa na biso na bandani oza mwana bandal oui ok mais nayaki koyoka ke okomaki na Kinsuka est-ce que eza ye mutu azwelaki yo ndako ok papa Zembla namoni Marie-Laure ya wani soki Marie-Laure oui namoni bayebisinga baexplike nga restaurant oyo bozalaki kokutana et pas Marie-Laure ya wani quelque chose comme ça ouais ok mais na Kinsuka ezalaki ye mutu azwelaki yo ndako to yo moko okendaki kozwa ndako non na Kinsuka ezalaki deuxième ndako
ezali premier ndako te premier ndako navandaki ezalaki na ville na vini du commerce. Ok, ye mutu azwelaki yo. Oui. Donc jules oza mutu alokolo pete ko donc yo ezalaki te ke musicien kaka yo mpa na bino yo mpa na bino est ce que ntango yo okendaki na ville kovanda kuna yo ozalaki na zemi to ozalaki kaka normal boye masepeli aloge oyo kuna mpo asepeli na yo te nazali na zemi te. wow ok ok bon yebisa biso s'il faut définir Papa Wemba biso toyebi ye kaka mutu abilele toyebi ye kaka moyembi toyebi ye kaka un grand artiste ya mboka na biso mais yo ovanda na ye près bozala na ye na baintimité s'il faut définir Papa Wemba en un mot okoyebisa biso Papa Wemba aza ndenge nini biso bakongolais tokokoloba Papa Wemba oyo tomonaka aza boye 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 mpo yo bovanda na ye. azalaki mutu moko bien papa penda kandi boloba papa mutu moko bien bon ah babolamu na ye kilo a mère bon foyeba live eza ya ko live eza na menace bato oyo baobenga yo fo yebisa bango ke yo moto oyaki koluka nga premièrement mpo ezala te ke oza na live na nga c'est comme si nga na oforce yo fo yebisa bango ke okomela ye na compte na nga oyaki oluka nga obeteli nga yo moto osengi nga tosala no émission donc bino bato otango so bozokanisaka ngambu natindi ye non nga te ye moto ayaki vers nga ntango nayoki ye lokwa mama na bi ok nandimi nayamba ye donc déjà bolongola na mitu na bino ke ngambu nakende vers ye c'est elle nde ayaki koluka nga mpo tosala na émission epuis toyoka ye vu ke bofingaka ye botiaki na bapanel bopesaki baage ya ba 16 ans il y a des questions oyo il faut toluka totuna ye avant ye aloba oyo ya yele parce que aza na makambo na oloba mais il y a des questions oyo ezanga mituna oyo pepe congolais eyebi te faut toluka toyeba ngo mais soki ye mo akomi kose gêner amonika koloba te munduki eza te toyoka ye oui so il faut définir papa oloba na biso nini vas-y. nalobaka nde na biso ki azalaki mutu moko malamu en tout cas napenda na babon souvenir ya ebele vraiment na ville place bobandaki kovanda osalaki combien de temps kuna mpo naboti kuna ah ok naboti kuna je pense que naboti kuna soki ebele ekosala ata bainani mpo nabotelaki kuna mais est ce que bando oya régulièrement si bato nyonso meme mama lopango na ngai ayebaki ye déjà mposa mpona boyeba nga moto nazwaki mpe ndako wana te ok nani tazwaki yango ye moko oh d'accord donc ye moko asalaki choix ke non mwasi na ngai nasepeli na ye fo na loger azala na ville ndakende kotia kuna est ce que tu étais heureuse ya komona ke ozovivre na motu moko aza célèbre lokwa papa ndenge balobaka ke basi ya bato babimaka na bamusicien balelaka pa mpamba vi ke bamusicien bazalaka mobulu yo déjà na baage wana ba 20 ans wana comment tu gérais Papa Wemba na notoriété nyonso azalaki nango bandaki kogérer comment question je peux pas te répondre. ok sens-toi à l'aise esika au monde koloba te olobi te obombi la famille on tapote s'il vous plaît tout tapoter d'accord dis-moi moto nini na famille ya Papa Wemba ye moko nde apresenta yo ye parce que toyokaki Dodi Shungu oyo azali neve ya Papa Wemba alobake ya yo na ye yo moto obetela ye ke na obima na noko na yo ya lobino ozwi wapi yo nde moto oyebisaka ye mais toli toyeba na libota Papa Wemba bakousin baneve ses frères ya sang moko nani oyo Papa Wemba asimba penda na loboko boye to pe bana alobi na yo Julia elle c'est ma sœur Julia ye mwana nanga to mwana nanga elle c'est Julia maman na 34e enfant nanga ou soit ma sœur elle c'est Julia yende boye na boye okoko tanga kombo poto yeba parce que bato mususu bakoloba aza mwana Papa Wemba te bato mususu bakoloba aza mwana Papa Wemba mais est-ce que papa ye moko a présenté bato ya libota na ye propre Si nazalaki na live mokolo wana j'étais avec la fille aînée
ya papa na ba ya mwana na ya ba Ramsès soki ezalaki ke bayebenga te na mataki yana balingi baloba donc place question oza déjà na réponse na ngo. Ok, donc wana eza ndeti ya kukuna ayebaki yo mais na Kinshasa papa ye moko alakisi o mutu moko te oyo eza ke yo oyebi ke kombo ne Patrick papa nde mutu aloba Patrick ye aza non matondo otuna baquestion ozobalusa ngo olobaki question na liboso ezalaki boye est-ce que cousin ou ndeko ou mwana nini oyo papa oyo balakisa oke oyo ndeko nanga oyo nani na répondre nayebisi yo bien ke na question oyo oza déjà na réponse nango parce que jour wana tozalaki na live na bato ya libanda te bato ya famille donc ce qui fait oza déjà na réponse donc soki bayebaki ngai te olinga koyoka balingi baloba toi c'est qui toyebi yo te et tout. Ouais, je comprends que question oh peut-être est dérangé en tout cas na ligo Non, tchalo la non, vérité parce et que yo lobi batu oh batu zaki na ba baza batu a poto yango moni na tunyo bon mais c'est pas mais grave. baza famille non baza La famille famille OK d'accord. voilà Maintenant merci yebisa biso makambo oh yo za poso yebisa biso na part na yo. voilà oyo nga nalingi naloba je sais que tout le monde bozoloba na ngai ebele bamisu bozofinga bozoloba oyo nyonso boloba nazotenir bino rigueur te mutu nyonso aza libre ya kokanisa ndenge alingi ya komona makambo ndenge alingi oyo ngai mpenza beaucoup plus na ngai nalobela eza mpona mwana na nga nga papa oyo bakufi atiki nga na mwana ya inane na maboko inane lelo o mwana akokisi 11 ans. OK mwana akokisi 11 ans yebisa biso mwana je pense que atangaka ndenga na tanga na kini maternelle 3 ans 4 ans 5 ans et puis au bandi première toli toyeba parce que l'autre fois loba na biso yo moko mutu o futaka minerval mwana na yo na 11 ans oyo mwana za nango mwana tikalaki na inane banda mwana kotaka maternelle ti lelo na 11 ans tant nini o famille ezwaka charge elembi yo yo ko banda to ezakaka yo moko mwana za na maboko na bango mais kandi nalobaki liboso nga momu nafuta ekola mwana nga depuis maternelle Julia ou te faut préciser si c'est depuis maternelle mais comment yo futango depuis maternelle ti mwana koma na 11 ans na tuni bongo pourquoi et déranger te na lingi vraiment à l'aise na panel na biso la tuni bongo pourquoi parce que Ramsey mwana na yo papa na yazala célèbre tant azala en vie papa na avait des biens azala na kombo na mboka na biso to monaki na tant papa Ramsey akufaki to monaki yo partout ba biso nyonso to yebi yo po bimaki et tout mais maintenant kolobake mwana obanda kozwa soin ya classe ya mwana de maternelle tina 11 ans et sali moi passi siko na nina yeba quand est-ce que yo zwaki décision yo mutu ofutilaka mwana no yo moko classe okende kotika ye na famille ya bashungu ezala na âge nini oyo ndimaki malgré yo mo ozofutila mwana yo na mutoki no ya pas si tu te débrouilles mais ojo kopesa ye pa na bango c'était na âge nini ndo zwaki décision opesa ye pa na bango. Ok. Er papa oyo bakufi sa cousine tante Marie-Josée oyo asalaki misotie ayebisi nga Julia mwana aza moke nga na oboya ye te a mwana biso soki olingi omoni koza olingi pesanga mwana na biso nazala na ye mais okozala na droit nyonso ya mwana oyo. Ok. Est-ce que vous permettre ngana tia vidéo wana batu ba mona na âge nini ba zwaki yo mwana olinga? Pas de problème. Ok. La famille to supporter mukie na la Sabino po boye ba Ramsey na temps nini nde ba zwaki ye. Donc na za émission awa.
Esquisse. Et ça la biso bien. To mona. Ah, émission. On dirait qu'il y a un TikTok nanga. Ok, tout est là, tout on a TikTok, s'il vous plaît, la famille. Parce que tout sur là, non, moi, bah, bref, puis ça la biso bien, ok? C'est notre sœur, on se calme, la famille. Boebi pas si il y a. Non, egolembi mission, il faut tout le monde en nuance tout, Anna. Pourquoi vous avez bakiki l'émission émission? Egolembi émission, émission, est à guerre, t'es poto, egolembi ça, non. Jour pour jour. Bango bomoi bango ba na santé kitoko. Kitendi kutu koloba te, baza kitoko pe, bako continuer kozala kitoko pe bako tanga. À moins que biso pe ba otokufa. Ramsey Yohana. Voilà, merci beaucoup à moi que bango pe bakufa mais donc awa siko tango ya Marie-José, maman Marie-José andimi ko joyo mo asengi yo mwana, ondimi ko pesa. L'enfant avec quel âge? ezalaki kaka après matanga hein. Après ata si je me trompe pas un an ezalaki ina okende na 2 ans babiloma bon. ok, donc ongolo babanda ina ne wana azokende 2 ans malgré azalaki pa yaya José naoki na video oyo alobaki ke ya kuku na tindaka bilamba ndeko mosusu na braza tindaka bilamba eza yo nde moto banda koke kopesa mbongo ya minerval ya mwana, c'est ça? Oui. Bon, Julia, yebisa biso. Pourquoi ozaki na motivation wana yondo bando foot la mwana yo classe? Est-ce que maman Marie, je dis que son âme repose en paix. Non, attends, zila. Koto ya tantine nakoki koloba mabe te, en tout cas mama na asungi nga mingi. Ok. Asungi nga mingi vraiment. D'accord? Pour nga moko, il y avait un moment où il y a bandolo bananga non, mais maman tika na yo nga mona osala na yebisi non. Azape mwana nanga. Nga moko pe il faut na contribuer étant que maman. Soki ezaki ka pona tantine Marie-José. Na linga na futa na linga ezaki pona nani nakoloba ndeni. Soki pona tantine Marie-José fallait bon, soki pona tantine Marie-José fallait que tu ye moka futaka. Mais ngai tant que naza maman, naza na ba responsabilité ya bon maman. O nga mo pe na yebi. Non, il faut nga pe na contribuer na classe ya mwana nanga. Donc si je comprends bien, ezala te famille chungu yo mokonde mama oboyaki kopesa bango charge. Eza rien à voir na comment mwana nanga ko vanda na famille tata na ye me bazo futa minerval te. Ezala yo mokonde mama mwana lobi non. Maman Marie-José nga moko na kobando pesa un plus pour na mwana nanga bon mwana nango sepel ko joye mais nga moko na kofuta minerval eza yo moko. C'est ça? Naloba likambo famille chungu te, naloba likambo ya mwana na place mwana vandaka. Kasi maman n'a pas à chungu te, excuse toi peut-être na yebite. Yé pas un de quoi papa wemba propre, c'est ça non? Oui. Oui, dans la sens où on a exacté so ineni donc parce que maman Marie-José zande si tata moi si à moi nana donc ils ont quoi famille à papa wemba dans ce sens là. Donc yo mondo le baki que famille ngai mokonde na refuta donc eza famille te ndongo le bangana lobi famille. Tia Marie-José ko tia famille te s'il te plaît. Ah, donc nazo yebate Seigneur. Donc na tia famille bon OK Marie-José. Maman Marie-José kasi ezaki posa na yete ezaki yo mokonde olingaki eza bongo pona ye Marie-José pona ye voilà. OK, c'est bon. Dernièrement le bail na biso ke le bail na biso ke lupangu ya bandal batekaki bakabolaka mo eloko pona bana ndenge ezaka kaka. Et na mona pe lobi na téléphone tant tozo solo là ma message lobi danga ke na lupangu mususu lupangu ma campagne te mais lupangu moko pe boy susu lobaki mais jour ana to lobaki nango to lobaki angote expliquer biso makambo ya lupangu wana ya bandal na part na yo na mwana na yo Ramsey.
nga bamakambo nyonso nde ebanda boye. Au fait, makambo ya lopango ya bandane nga nayeba te navandi boye babengi nga ke non yaka leki ya papa oyo babengi nga yaka oya kozwa quelque chose mpona Ramsès. Nde nakomi kuna apesi nga mbongo ayebisi nga ke non soki bateki lopango ya bandane tokobenga yo pardon ya ma campagne tokobenga bino mpe tokobenga yo mpe ozwa part ya mwana na yo oyo nga bayebisangaka yango wana. Depuis wana oyo nazwa yango wana ti lelo natikala kozwa so eloko mosusu te. La famille, on se calme dans ma commentaire. Dans mon amatondo patience. Julia Zokatelo Mangala. Yemoka Luke Mission. Azo Kokolo Bate. Azo Lingolo Bate. La famille, on se calme. C'est notre sœur. Ok? Pas de pression. Pas de pression. Matondo Kata live. Non. On se calme. Déjà, Nandima Ino Yambaye, c'est une sœur. Azana Mwana Yamukie, s'il vous plaît. Azana Mwana Yamukie. Dodo Kolona Bino na Kombo a Yesu. Bon, imaginez ce que soit une tazaki lekio à landinga. Nangena sandeni. Okozwa combien? Rien. Naebisa ki même ye moko lobinga bi genre émission boye ezaka payant. Mais loko ozana mwana bébé nazo comprendre yo non sengwe l'autre côté au futange l'autre côté. Donc c'est comme une sœur la famille. Donc bobo mamoto. Bon, celui qui choisit qui yem talandinga. Après ce qu'on nenge azana mwa ba caprice, après ce qu'on a kati le boko to na kamuli munoko non. On se calme la famille. C'est notre sœur azana mwana ya star na biso o atika biso. Quand même atapo na wana bochana se to lukato yoka parce que bokondana ke par défaut. Bokondana ke par défaut. Alors la famille faut to lukato yoka. Elle a peur. Bon, je ne sais pas pourquoi elle a peur, je ne sais pas. Il faut to yoka et tous en kimia bandeko. Tous en kimia, OK? Azana mwana bébé. Azana mwana bébé la famille. Ou comprendre tout kozana mwana yo moko ya muto boko la e. Ou comprendre eloko wana ndenge zakate. Na lembi nanga. O lembi nini la famille photo yo kandeko s'il vous plaît. Abongisa maloba. T'inquiète, OK, c'est bon. Tout ça déci. Mais on doit l'aider parce que c'est notre sœur. Azana mwana bota la yete, bota la mwana. Mwana ya kondo. Ya star ya munene ateka rumba tina ba Japon. Papa mba beta babisika o tant chou ba congolais mususu nde baza boy bako chaka lokolo te so ba meki 12 personnes. D'accord? Alors total la tape na bongo, total la tape na Ramsès, total la tape na bébé na ye. Oui. Son enfant a 11 ans. Oui. Donc la paix la famille. La paix. Qui mieux la tabino toyoka c'est notre sœur. Qui mieux la tabino la famille botika menance, botika boye. Azor este bon. Famille aza Marie-José aza famille papa Wembate. Peut-être Julie Ebi Kolobate. Sans on a dans le bas, ils a famille papa Wembate parce que tata moi si c'est la famille mais Ebo Lobate. Yango moni peut-être te kocha famille te Marie-José. Donc Zela matondo pardon. Nazoloba te ke nalobi te ke tanti Marie-José aza famille ya papa Wembate. Nazoloba bongo oza mukolo nga na osola no na privé oyebi. Il faut comprendre bilo mususu na koki koloba te. Nalobi te ke tanti Marie-José aza famille ya papa Wembate. Vous comprenez? Oui. Non, on a compris. T'inquiète, on s'est calme. Ngana yo webi makamngano to solola. Tana zolo ba ke cha tantine Marie-José. Nalobi te ke aza famille na été. Ok, on se calme. On se calme la famille, on se calme. Ok, maman. Tant que ba bengyo balobi, lupangu ya ma campagne soke tekami to benga yo. Après sikoyo. Po beaucoup tanana mutu o benga kyo, c'était qui et puis aremeta kyo combien? Et na moma wana notre bébé avec quel âge? Azaki déjà ça bandait déjà classe hein. Donc, si je me première, deuxième. Oui. OK. Dans la première ou deuxième. Oh, c'est qu'ils a kala. Moi na 11 ans donc c'est qu'ils a kala mbongo ngwana. Sikoyo beaucoup tanaki na nu wapi et puis ba remeta ki yo combien et le messier s'appelle comment? Oh apesa ki yo mbongo ngo boy. OK. Mutapesa ngambongo c'est Bouboul, tonton Bouboul. OK. Ye mutapesa ngambongo remetanga
enveloppe, il y a $2000, il y a des billets à $20. Mais parce que l'autre fois, Jules Le Ben c'était 3000. Non, non, ils ont acquis 3000, ils ont acquis 2000. On se trompe pas qu'il y vu que j'étais monté. Sans remarquer, les lots n'ont pas eu gangati. Jour où on a monté qui na pression, n'a qui monté, ils ont acquis 3000, ils ont acquis 2000, $2000. Oui, et Luka Makambo, numéro n'angeza na bio. Place longi n'angeza na TikTok. Place longi n'angeza na TikTok. Numéro eza no ko contacter nga wana. OK. Donc jour wana ezaki on se trompe pas qui na bagité, ozaki agité na bato ebele koloba loba. Donc mbongo ezala $3000 té. Oui. Donc ezala $2000 et ba $20. Oh tonton Bouboul a payé ça. J'espère que tonton Bouboul a envie azo yoka ke a payé ça. Oui, oui. Après ça, on a mis ça même, il y a Tanti Marie-Josée. Ok, wana mwana pe azaka déjà pas na bango. Oui, oui. Wow. Ok. Après ce que tonton Boubou la lobaki, soki lupangu ya ma campagne ba teki toko benga yo bongo. Voilà, oui. Ok, après sikoyo. Et soki lupangu na biloko mususu soki etekami et que ba bien, enfin, soki ba bien mususu etekami bako benga nga pe ba pesa ngai. Ok, mais ce que après wana tant bokabwani wana mo la zana ba première bokabwani tonton Boubou la kei yo po kepa na bino place obanda ko vanda. Suite sikoyo ezaki neni. Ti lelo to sola li soute hein. Na tonton Boubou. Ti lelo. Banda newo je sais pas si ezaki na neni. Banda mo na zana après. Pardon? Ngamo pe na boss tani kuso ezaki na neni. Donc tu cheka première ya mwana. Donc banda mwana zala na première primaire. Si lelo o toza en 2026 oyo tonton Boubou la pesa ka 2000 ya ba $20 bo benga na lisusu te na tonton Boubou c'est parce que ça numéro na été. C'est chaud là. Bon, peut-être Julia ebe te kenga la poser la question. Dans monde elle n'est pas à l'aise. Bon, tu retournes à Julia, ceux qui sont à l'aise te pour 4 émissions pour la caca, ok? Donc, non, continuez parce que je sens qu'elle n'est pas vraiment à l'aise. Donc, attendez, non, ça fait Julia. Si vous êtes à l'aise, on va retenir yo parce que ngana okokate au matin émission yo lobi na so oyo loboke ngana olukaka na poser ba question et j'ai compris que tu te sens pas à l'aise par rapport il y a ba question on ngana olukana poser. Est-ce que olingo continuer émission toto kata pour au paiement au ndenge zalaka? Non, ça va, ça va. Ça va? Oui, ça va. OK. Donc, tolito tuna soki banda jour o ba pesa ka $2000 bokabwana kino lelo yo soki sala ke bosolula na tata je sais pas si aza tata leke tata kulutu ya bébé na biso Ramsey o sola suna yete parce que ozara susu na numéro na yo na yete to oza nango me yo zela na part na bango nde babenga yo me babenga te yango yo po mivandisa naza nango te. Là, papa, va confirmer. Ok, donc, papa, tonton Boubou, là, papa, leki ya Ramsey, d'accord. Donc, ozana ngote yo po lukate na part na yo, o tout na boy na boy. Bon, yebisa biso, est-ce que na matanga, ndenge batu nyonso tu bakendaki na matanga, baba na nyonso tu ya papa Wemba, est-ce que yo po okendaka na matanga, ata na mwana te, me yo moko po zaka na matanga ngo wana? Nazalaki po na mwana azalaki wana. Omonaki photo mwana azali na matanga mpona mwana nazalaki wana. D'accord. Mais est-ce que yo déjà ozwa chance ya kokutana na mama Amazon face à face boy? To pe ko solola, to pe kokutana ne na ndenge mo teke ya koswana parce que yaza maman, mais na ndenge ke obota quand même na mutu o azaki mobali na ye bokutana déjà na vie face à face boy. Ayeba ke Julia ye nde mutaza mama mwana mobali na ngai ya suka ou pas? Matondo ata yo moko baokuti moko ayebi na ndako abokola ndimi bango te yanga ndako ndima. Ah ouais? Ok, c'est bon. Bon, yo yebisa biso sko oyo lingaki yo yebisa biso parce que nga na ozaka mingi naza muta ba question donc na bon saka ta ba 100 question mais
de mon côté, je sens que tu n'es pas vraiment à l'aise. Et puis, ma question, wana okoko répondre en côté. Yangwana, biso to luka plus to yo kayo, et puis moi, je dois m'arrêter dans ma question. Oh, na bongisa ki pona luka kotuna yo po Congolais, mais quand même peu kozo éclaircissement. À part ça, to ki neve il y a papa Wemba ou a confirmé que gouvernement congolais pesa ki 500 000 ya suka pona yo na mwana Brinette. Donc 500 000 wana na yeba na évité Brinette na part na soka zwa ou comment na évité ce bozara na relation ou pas, mais de ton côté ba pesa ki mbongo wana selon neve ya papa Wemba oto yambaki ye Dodi Shungu ba pesa ki mbongo wana pona papa Wemba excuse azaki na mwana moka mokie mbongo wana po sunga parce que papa na bango akufi. De ton côté na 500 000 wana ozwa combien pona mwana na yo? Nanga pe nazaki kutu surpris ya koyoka makambo Dodi alobaki nayebi kutu te nayoka ngo pe te. C'était la première fois quand nde yokaki yango première fois ndenga pe nayokaki ka première fois. Ah, comment ça? Donc yo moko na part non otika koyeba te que gouvernement ebimisa somme moko boye pona avant dernier bana parce que bango nyonso si bakoli bana o bazaki bazangi papa bazami kie foyeba ke président na biso azala petit ya papa Wemba. OK? Donc yo ozwa ta $1 te na part na yo na ndenge ozotikala na mwana 1 mois? Non. Nayebi te nazwa pe te namona pe te nayokaki ngo kaka ndenge Dodi alobaki mokolo wana kaka ndenge yoyokaki mbala liboso ndenge nga pe Jula nayokaki yango kaka mokolo wana. Ah, Brinette nde mwana suka. OK. Non, Kate aza mokolo wa Ramsès. Ah, OK. Donc Ramsès nde aza mwana suka la famille. Mwana Julia nde aza nsuka aza 34e. Eza nde bino bosala ba calcul te ke mwana ya Brinette aza mokolo ya mwana wana. Non. Mwana Brinette nde aza mwana suka ya papa Wemba. Alors nayebi kutu ndenge akoloba te soki eza kozwa mbongo wana te. Bon, siko mama Marie-José ndenge esa kufa na ye mwana sikoyo atikala kaka kote na bango mais pas moto mosusu, c'est ça? Non, aza kaka pa nani mwana ya liboso, pardon, mwana ya tantine Marie-José. Vu que tantine Marie-José azalaki mwana na ye wana pe aza na bana mibale abala déjà, ce qui fait que Ramsès azalaka na bango po bango kuna bana bana nde tantine akufi atikali kaka epa mwana tantine Marie-José. Ah d'accord, donc atikali na ba cousin na ye Gilo atikali na ba cousin na ye, mais de temps à autre obetaka mwa tour ndenge ezalaka kaka ya moko ayepa na yo ya moko azongi to eto naokaki oloba ye nanga ke mwana akendaka classe na moto, mais non eza vrai? Nakoki oloba pe nga naloba yo tikanga mpe naloba oyo nga natiki yo mpenza vazi tola na biso loba na biso nyonso omoni oloba. Ngai na posa te ke o soki makambo ya papa Wemba bayebangaki yo nabota na papa Wemba non o naosala eza normal nazo réclamer ba droit ya mwana nanga parce que aza mwana ya papa Wemba. Soki ezaki papa na bango atikaki biki eke bateki biki wana ye pe fazwa droit na ye nayebi te so bo comprendre nga oyo ako comprendre nga a comprendre te etali ye na nzambe na ye naza na posa te nde bato mosusu bolobo matala nao bato bayeba ye non so naza na posa bato bayeba nga me banda kala esi nalinga na bima soki nabimaki te nazongaki nsima po nalinga na vivre caché mais natali ke kovivre pe caché yango epesa solution moko te bayaya na ye moko baye babimi ndenge pe natali non oyo anga loko aza minere akokoloba te ngai fo nalobela mwana nga nde fo naloba na place na ye naza na vie na nga déjà naza pe na mobali déjà d'accord nazoya te o soki kibombanda o mobali na nga non nazoya na kombo ya mwana na nga
naza na posa mwana nga azwa ba droit na ye parce que ye azan homme qui il n'a que 11 ans s'il vous plaît. Il n'a que 11 ans. Aza vraiment na besoin ya ba bien na bango et revenir na ye. Ate kozala $100 azwa. Ate kozala $50 azwa. Donc, si moi je comprends bien, droit Oyo Ramsey azwa ezakaka 2000. Oui. Koyoka ba montant o nyonso nga na yoka ki mukolo wana. Même bino nyonso bozana live o si zaki bino pe. Bolinga bo réagir quand ndinga na réagir na moment oyo. Ya komona ke tamso tu te bats pour na mwana na yo azala bien o luko bundana mais ozo yoka ba bien moko ya papa na bango quelque part o ezo revenir quand na batu moko o ka batu moko nde bazo lia ngo batu moko kaka nde bazo bénéficier nango quoi. Ok. Et bon, lupangu mususu na privé lo bayi na ngai que lupangu mo pe bateke ezaki pe ya matonge boye ozo eloko te. Eza nini parti wana expliquer nga. Non, ya molokai. Ya molokai na lobaki pike na zwa te. Bango bateki ya molokai vike ezaki loza lopango wa famille. Eza lopango wa papa wemba te eza ya famille fo bandeko ne bazwa na para papa na bango nde bapesaki bana. Oyo nga ekomela nga na maboko te balobi na nga ke bafuteli ye classe. Eloko eza normal. Ok. Donc, ok, la famille koto na fona bande la bino, hein. Bon, moni lupanga molokai. Muta somba ngo eza mama Amazon. Tangu bateki. Mbongo wana ya molokai. Bakabola ngo koma. Eza mbongo ya ba papa wemba. Donc, exemple, sur ba papa wemba babota ma 5. Lupanga molokai. Mama Amazon tanga sombi yango apesi bango 5 mbongo wana. Sikoyo. Bisika nini Julia azana droit. Julia azana droit parce que par ya papa wemba. Exemple, bateka ki lupanga molokai $10,000. Ba papa wemba exemple babota ma 5. Bakaboli mukie 2000. Ce qu'on a 2000 ya papa wemba. Bako diviser yango fois 34. Na 34 wana o bako diminuer yango, o bako diviser yango. Julia, mwana na Ramsey azana part na 34 wana na 2000 wana azana part na esco na part a Julia ekomelaki na maboko te pamba te mwana azara deje pa ya cousine ye et pa ya mwana ya fait Marie-José Ochudi. Donc elekaki mbamo na minerval ya mwana ye azwango na maboko te. Oh eza normal. Vous comprendre la famille. Est-ce que vous comprendre que eza normal ya azwango na maboko te eleki mbala moko et pas il y a moi la place à vendre et pas ba cousine et puis ba fouteli moi la classe. Donc Julia moi na Julia oh et loko kako ya toucha moi na Julia toucha kaka $2000 na ba bien tout ya maman na ye. Et les loko so ka maman Julia za clair à rolobaki aza déjà la vie na ye aza déjà na mobali. Sauf que to longola no makambo oh yo Julia non moi na Julia aza na droit ndesi bana nyonso. OK? Place bazo kabola ba héritage ya papa ya bande ya papa wemba mwana na epe azana droit ndeti boye komona ke ye moka se bataka lisusu afuti la mwana na classe eza malamu te la famille je ne sais pas to chana to longola nanu ba commentaire nazo mona ba commentaire eza sauvage to chango à côté 23 minutes raisonner sur ezaki yo eloko ekomeli yo parce que ça déjà la vie na na mobile ya lobi na bino banda jour wana lobi na bino ka ça na mobile ça na mobile mais ce qu'on mwana na ye quand ndenga ça na mobile ki ndasu ko futela mwana wana minerval tandis que tata na ya célèbre tata na ya na bekoti seli et puis maman Amazon azwaka mbongo chaque mois na part à Côte d'Ivoire la famille. OK? Azwaka mbongo na compte ya ndenge papa wemba akufela kuna na Côte d'Ivoire la famille. OK? Mais non, na mbongo wana bana bazwaka te bana ba bénéficiaire de eloko te non lakisa bino eloko moko na vivant ya papa wemba pona bato bozolo ba oui Amazon aza na raison oui à cause na ye na raison mais tangu papa wemba assumé que aza na bana 34 la famille et puis alobi baza légitime nani yango akoma sko na niveau ko lobaki te eza makamba lukuta.
Et quand papa Wemba disait qu'Azan a 34 est légitime, pourquoi maman Amazon a bandé qu'on les katalo baké 34 no wana nga na yebi bango tenga na yebi ka 6 to landa papa Wemba to yoka ndenge anima qui 34 na ye BBC yoka aussi un bout de mes enfants qui sont là parce que je suis un père qui a plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Donc bah on est comme échantillon quoi que la famille s'agrandit. Et comme le père comme ça sotanga nombre là-bas na yo na TV un jour. Bah si, j'en ai 34 déjà. 34 papa Wemba tanga zolo bake aza déjà na 34 bana boy. Et puis alobi légitime et l'on légitime on est dans la question autour de Julie Azela. C'est des enfants légitimes. Ah oui, Marie. Est-ce que tant au botaka papa Wemba reconnaître ka moi na yo na l'état? Et maintenant la question non répondre à honte. Tout le bas makambu ya héritage en fait. Ok. Pour avoir un peu à m'appelle et tout, voilà. Ah bon? Soki toza limité boye to continuer l'émission te. Maloba su que ça omboka yo et puis pesa loba maloba na gouvernement yoka et puis bato ba yoka et puis to sisi émission. Je dois peut-être attendre maloba ou moloba. Voilà. Merci. Nazo réclamer kaka ba droit ya mwana nanga Gilles Chungu Yani Ramsès. Nazo réclamer kaba droit na koyo kaba montagne nyonso oto yoki awa oyo bango bazwaka oyo bana na biso ba mwana nanga azozwa te amonaka te loko moko te mwana nanga azaka na 11 ans naza posa l'état eta elanga likambo soki naza na raison l'état ayebisanga soki pe naza na raison te l'état ayebisanga soki mwana nanga aza na droit l'état aloba na kotika na kolobela su likambo te soki Ramsès aza na droit te ya ba bien ya papa na bango na kolobela ngo lisuti na kotika eloko na nango besoin eza kaka ba droit ya mwana na ngai oyo nyonso ezosala partie ya héritage ya papa na bango droit wana e revenir na ye nalobi bien eloko nyonso oyo ezosala partie ya héritage ya papa na ye ye pe azwa ata kozwa $5 mais azwa Message na suka yangwana. oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Toyoki yo. Tozaki na posa ya koyoka yo expliquer biso. Oyo mundi eza na mesure na yo ya ko expliquer biso. Peuple congolais oyo tosanganaki awa biso nyonso tu. Toyoki yango. Merci. Pardon Matondo, pardon. Mais Azana 11 ans a passé 7e. 7e. Première CE, non? Ah, 7e première CE, ok. Oh, félicitations. Moi, on a passé première CE. A passé, année prochaine, on a passé 7e. Donc, ce qui fait que Aza vraiment n'a pas ça, il y a bien wana, droit wana ipo, et permettre yé attendre ba classe na yé, tina suka Aza la paix bien. Université, tout et tout. Ça. Voilà, pour papa na bango, yé loko alingaka mwana kende classe tanga classe, et loko banda alingaka. Voilà. Naza pour ça bien mwana nga oyo ko permettre nga na ko futela ka classe ti a ko sili sa classe na yé, puis a ko azala bien. Azala bien, yango wana kaka. Ok, donc moi étant que maman, et là on a baksa yangwana la famille, mettons tout à côté. Bota la Juliate, soki biso tolito tangeli mabunga, total a été la famille, total a plus mwana o aza innocent. Mwana mobala ki toko boye ya pembe aza innocent mwana oyo. Aebite tatana, aebaki te tatanga azaki nani, maman azaki nani, ye ayaki kara na mokili. Ayebi aza na compte à rendre moko na moto te. Et comment on a non maïtabino so ya tu so akiti non maïtabino non yoka ba intervention na bino. Donc
bozwa Julia bochaye na côté soki boza ba rankine na komba papa Wemba na Julia bo sala ngo à côté nga azobela pona mwana nazobela pona mwana azokende première CO akotanga ti 6e akokende université est-ce que lokwa ye Julia ndime ko bota na papa Wemba akomema nkolo wana tina suka kuna ye moko aza libala na ye bongo soka bandi ko bota et bongo soki o mobali yango na ndako azozwa ekoka te po Julia azwa soin ya mwana aza libanda na bana bazobota la famille nyonso wana bobambeka libanga po andime ko bota na papa Wemba tozwa kimi